alobaki po ekosila te. Botikali na soni. Botala ndenge misala esalemi awa ya kokamwa vraiment makasi na ngonga moke pon ebetami. Pon oyo bozomona yango ne kaboli matete na lemba. Nzela oyo eza vraiment praticable na ngonga lelo na mikolo elekaki moya koleka ezalaki te. Soki mbula ebeti awa mawapanga po bandaku kozinda batu moya bakene misala eza te, nzela ekufi mituku ekoleka te. Me faci beton na bulu na ye na vision ya kitoko ya kotonga mboka azwaki likanisi ya kosalisa bongo po oyo musala pe bandaki nango. Botala sikoyo ndenge nini musala ekomi na suka na yango. Ba population pe bakangaki monoko te, balobaki batiaki maloba na bango na video na biso. Bolanda. Mbote papa. Mbote papa. Toza na kati ya komina Matete. Bon, misala ezokende kitoko, tosa musala malamu meloko moko ezoboma biso na misala eza régie des zones SNEL nde ezolalisa misala awa. Na bandi yo moko zomona tokomi déjà ko remplir mabele na kayasi parce que musala ezokende jusqu'à la fin. Mais régie des zones ezolalisa misala na SNEL parce que misala msukune esenga kitobuka. Mais bayaki kozwa machine ekei biso ba contact otikali awa. Tokomo saba misala misusu esenga ete tosala parce que pour la nini régie des zones azolalisa misala to dépenda ka ba cho eza awa ezo dépendre SNEL na régie des zones falongola cho ya mayo bozomona na ya munene yango régie des zones falongola ye na basinga SNEL eza wana. Après to continuer ko buka to sali misala esili papa cho zoloba ya régie des zones yango fallait ba ya balongola pour permettre de nous continuer musala yango papa yo mozomona na banda ko buka awa ba toza ba chantier belé fezo senga musala toza na machine moko. Mais toza na misala belé machine wana yo senga sala toza mibale ba conducteur moko ke sala musala ngana tikali parce que nazo zela eya parce que na continuer ko buka awa parce que balongola cho na bango oyo pe kende. Mais régie des eaux azoboma biso makasi. Et ça combien de temps? Bon, déjà musala tozo beta déjà 3 mois yango déjà na musala auto ça déjà awa tozo zela cho musala eza 6 mois. Mais déjà to beti 3 mois. Yo mozo mon évolution musala ndenge zo kende mais pas zola li César régie des zones SNEL. Ezola li sa musala est-ce que to ngali to longola yango? Mais ba kontina bango ba yaki te bazoya kolongola ba yawa ba moni ministre yaki ba kimi ba tiki kaka chobo eza bien te ba ya ba longola cho parce que to sala musala et si là to za ba chanter belé. Mbote maman. Mbote papa. Toza na komina Matete entre Matete Lemba Matete. Topamboli liboso Nzambe oyo apesi bakonzi o mayele ya osala place po totungisamaki mingi po moko ezalaki na ba difficulté belé. Tosepeli topamboli Nzambe na président nanu Félix oyo apesaki mayele ya osala pont oyo na ba ingénieur baza na kati ya place oyo en tout cas ba ingénieur baza mayele makasi na osenga na président esuka awa te apesa bango ba place mususu pont basali po koto bandako ebandaki kodinda na nde basali pont oyo badinda lisute eza pont moko vraiment basali yango na kanisa ke kosala ba 6 mois ba 7 mois mais dans 2 mois baza makasi baza mayele na bango penza bavandisi pont au bien bino moko bozomona kana bilili ndenge po yango bazosala yango en tout cas eza kitoko makasi tobosani te ngobila pe vraiment effort bazosala en tout cas présent na biso ba encadrer bien na ba conseil ba nini en tout cas banzela zosala ezomona na ndenge balobaka sisa bidimbo bazosala penza bilembo ezomona na penza na ndenge ya bien yango na sepeli makasi pont o penza ekomika na ba biloko moka mike kala mingi te ba mintuka ezoleka ba moto ezoleka me biso bata makolo mo na butu pe batikela biso nzela toleka. Merci.
Ah, bonjour. Nga naza mwana lemba na Kanrish. Ah, te to sepeli makasi d'abord avant musala ya po ebanda na pesa pe message na ngai epa ya gouverneur de la ville Jantini Ngobil ya ke batalela biso makambo ya po mais po na ngai na mona penza ke ndoto na ngai prophétie na ngai elati nzoto na moni penza réaction musala esalami penza bien makasi to sepeli makasi. En tout cas, Moussa les salami bien makas. Au moins, papa, société et salami Moussa na ebandel. Population bayeba kite ke nina bazo sala koloba ko finga, mais tellement que tant baye comme Moussa lo bango basali dans peu de jours, dans peu de mois, tout le monde quand même réaction Moussa les salami bien. Population va changer langage. Quand même félicitations pour la société yo, ba pesa ki service à ko sala la biso pour oyo. Ah, te société bon na monika na pano na bango mais société penda nde na yebi kombote mais na yebi ka ke bato ba sala ba pakistanais basali musala kitoko mo to sepeli makas et que soki penda ke OVD na biso ba société na biso ya mboka bazala ka pe na volonté ya boye ya kosala musa po omoni société eloko to sepeli na bango esanini chaque dimanche mboule bete betate bango chaque jour bazalaka et puis balongwa ka ba 19h ba 18h ça dit baza penza na affection ya musala. Merci. Mbote papa. Né grandi papa. T'es bon père, ils ont un sentiment mingi pour na biso comme on a mukonzi biso Fatima amba sala pour na mboka. Ils ont batu mingi ba comprendre que vision ya président le roi biso peut te comprendre on na débit mais na minute ce que tu comprendre pour tout monde na musala salima. Biso to koli na mateta wa to nyoka mi fort na nzela o. Pour aux projet mo ya bandaka à la main. Et sous arana ba livre na ma solo et ça la marati mais l'autre c'est pour la réalisation de notre moni et ça la ma et c'est pesi mutunyoso et l'autre c'est pesi pe sous et ça façon pont et ça la meli bien pe ba ça la on peut na volonté au ça on na ba na volonté au ça na bango au senti que non baba ni ça na bango tongo 18h ba ça 18h chaque jour même dimanche au moins ça les salima donc zelo mo pe na que non biso to encourageant makasi. Et là, c'est une compétence, il y a un consembo cannabis. Mais souvent, la biso pesa que non, et sous kara peine à ponter, bataille la biso pe ma boulot et ça les bosso commune à Wenzama tété. So basali pe ndenge kane basali pe volonté partout bon et ça pe biso bien. Biso ta pam bateau te voter président la biso, to sepeli pe na maramusala so sala, sepeli biso makasi. Te coordina pe na pona mamba ordina parce que ça li pont. Pona ordina to bosani, to mo pe na ordina to bosani. To bosani ordina père. Merci. Ouais, mbote ndeko. Ndeko yoko za mwana te ngala mwana lemba, na mwana mabele na mwana lemba. Mwana lemba. Mwana lemba pas bénéficiaire ya po ikaboli maternité lemba. Ouais. Ninde de batoni po. Te esenga makasi po ba dege ute ko sala masalama. Ba mo ute ko leka ba accident surtout na pont. Ba dega pe ya makasi mbule beti pont za ko déborder ya makasi. Mais oh, tout le monde va continuer à salir pour na pont oh bon. Tous à fier na bango, tous à faire trop fier na bango.
Te baresi. Merci. Mbote papa journaliste. Nga naza mwana kwengi. En tout cas na sepeli na initiation o ba konzamboka bazui ya kosala pont oyo po ngai naza victime. Ndenge to dinda bambule beta biso ndaku na biso maiti awa. Donc na risque liwa na tikala nga mona ndaku dozaki dega. En tout cas merci Fachi Beton. Pour moni o eza ba beton eza blague te o ba Fachi Beton. Ponga mna linga ba saso de moto mais et que bien. En tout cas ba sunga lisusu ba sala musala malamu surtout côté ya maison communale biso matete mabulu on il faut ba bongisa. En tout cas c'est le moment nene o ba sali biso to sepeli makasi. Donc comment on a mis sur ba réussir. Eh ba réussir ko 100%. Oh on a 100% donc il dit ba te indusa. Bon non bakisa ke ba konzamboka pena ba so makamuno so charge. Hein? Donc population ba sunga biso ba biloko mikem kenet ba mabulu oyo mbula kobeta to dinaka ya mambakala il faut silaka basaka na kina matete te bakine pe kisesu bakimbateke ba partout belé basala sala bien. Merci. Kimia. Voilà, tokomi bongo na suka ya émission na biso bomo ndengeni ba travaux zo salima awa ezobeta ma dada en tout cas to pesi longoni na ba ina susu ba zo sala misala awa ba bia ba ingénieur ya mayele ne ba zo sala misala ba ndimaki te ke musala oyo egolia bango peut être ba temps ebele ba bina 2 mois déjà demi pour etongwami mais sauf que ba tangi ba difficulté na bango isa ba to régie des eaux il fallait ba ya ba travailler en collaboration pour ba cho ya mayele kakuna ba câble ya kungo eleka ba to SNEL il fallait ba normalement pour travailler ensemble ba ndengeni ba déplacer ba câble wana pour et pénaliser pour population té pour bango baza du domaine té ba ndengeni sur ba kati ba cho na mususu partout mobima maye ko bimate na ba robinet na bango il fallait normalement ba régie des eaux ba ya pour batala ndengeni ba rosala pour travailler ensemble donc ceux qui régie des eaux yé SNEL yé là mususu musalo c'est sila kala mais basali ba temps ebelé le bazo déplorer ceux qui ba konzi régie des eaux ba occasion ya ko la na bongo vidéo na biso ba yé ba bongo. Voilà, tous bon en pleine émission na biso to koba de romora ya yé pas na besoin loba pour ça nous a ninde konanga pour ça nga vraiment biso na ville ya to nyokama surtout ba famille ba son banda mpanza ba kalamu et vraiment eza vraiment bien té mai ba kalamu oyo vraiment to senga il faut ba kilango li suba renouveler ngo pour la ndenge belge atikarango tozo vivre na condition ma be mbula muke beta bona kata banda ku ba famille donc ba ne bilo ka salité to kota banda donc to ko vendre té vraiment l'état na biso soutenir biso vraiment pour na kalamu et ça la moi bien mais ne ba tongi be pa ou nzila ma ya kalamu ndenge ni omoni lango est-ce que ba réussir toté ba réussir na bango pense normal ba réussir mais et ko ya déranger les sous ka pop kalamu nanu eza plus vraiment salité ceux ba kilé kalamu vraiment point aux alango certifié et vous avez bien. OK, merci donc ba kondi yamboka bomo la ndenge ni population zo lela ba logi kambo ya cuirage boya ko sala musala ba kini bo peto to ya ko kirima ipo mai ele kapenda be yo posa pas habitant ya awa ya matete vraiment naza habitant matete naza habitant ya Lemba na fanda Lemba mpanda kalamu ya po ya kianza ba auto sala année prochaine auto leka na vraiment on est passé il est bien il est bien mais tout vivre gâté pour na ba mai donc kalamu eza bouché kalamu eza bouché ndenge belle atika kalamu eza ka bongo te vraiment kalamu comme très salité. Merci Ndego. OK. Voilà, tokomi bongo na suka en tout cas bolani ndenge ni ba interview salemi ba Ndego ba leli. Bandeko ba leli ba konzamboka ba kondia SNEL ba kondia régie des eaux bozo na biso boya na lombango vraiment awa po bazana bosenga na bindo boye ba ndenge ni bokoluka bo déplacer bongo ba singa ya courant et puis na ba cho ya régie des eaux pour permettre bongo ba ko na misala ba sala misala pour population baza vraiment sur affaire au lekalanzela o population baza pena na poso ba mo ndenge misala esilimi po ba na bongo kotambola likolo ya pont oba mona réellement so bembule beti ma yiko tona to etonda te to tikali bongo brancher scotché na chaîne na bongo na média pour total bongo suite ya ba programme. Merci.